Bonjour, bonsoir, Bandeko Balandia, Ediba TV, Mwana Congo, Mbote Nabino, Esika Bozwami. Topesi bonjour, topesi pesusu Mbote. Bandeko, toyaka toujours kopesa bino ba oyo bino bolukaka. Toyelaka bino toujours ba oyo ekoki ko edifier yo na ngai. Ah, bandeko mokili mabe mingi. Mokili mabe. Mingi na bandaka ba émission na ngai ne bandi na saka moi petit introduction na ba synthèse. Dans la vie autre zali soki oboti. Donc okufa te. Pour soko kufi, soko tiki bana na yo. Donc d'autres personnes ba ko hériter ba bien na bango. Pasi pe mawa. Oyo ezali appel to juna nzela ya singa. Ya bandeko moko baza na kati ya Kinshasa, précisément na commune ya Ngaliema. Awa na pesi na commune parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Papa et dia le bakanabino toujours ça fait mal. Na yaka pona blessé binote. Na zo yande pona ko édifier peuple de Dieu. Bino batu bolandaka ngai. Bo fungola toujours matoyi. Comment se fait-il yo boti bana na yo après liwa na yo batu ba yeko boto na bango ba bien oyos ozui pendant des années et des années ba méritant kana tamoke bande koto to sport publicitaire oyo bongo to leka kibinda na kati ya lisolo oyo na elibino oyo ko sala ngai na yo toyeba ndenge nini tokoki ko solola yango pe ko répondre batu oyo bazalaki na besoin ya koyeba nini po bazwa ya mayele ya bwanya ya mabe babwaka toleka na sports oyo nano ngai komona ngai papa Franco na bumeli na maladi ya miso ekufaki ngai panda 8 ans na tamboli ba l'hôpital ya ndenge na capitale ya Kisasa oyo biso nyonso toyebi hôpital ya minene solution moko ezomaki te bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge solution eza te kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ko sam moto asimba ngai moyen na bouger ezate boyebi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azaka na Hollande yende moto atindaki ngai na clinique ya Misunga eko koma na kati na clinique ya Misunga lokola azwaki misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde na yaki okoma na misunga bango moko pe bakolo misunga babondelaka nzambe makasi lisusu pe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joie ye kokota kati na ngai parce que naye komona lumière ebimelinga bino moyebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika na l'hôpital na clinique ya Misunga vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu nzambe oyo asala kakati na biso banzo nde pona nga monisa mikati na ngai bandeko na tondi botondi pe naza ko kumisa pe ko remercier bandeko balandi na kati ya Ediba TV toyeli bino lisolo oyo pe émission oyo kombo nango mituna eza ya biso ba réponse eza ya bino partager aimer autorobi na français na anglais tolobi lac aimé pote total atoyeba ndenge nini tokoyanola pe na famille oyo baza na Kinshasa précisément na commune ya Ngaliema bandeko basi oyo babengi ngai baboti bango mine après liwa ya tata na bango akufi il a de cela 3 mois passés. Papa na bango babotaki ye mibale. Bazaki bango no so frère ye kulutu na lekine ya mobali. Alors, papa na bango abeli temps mulai liwo ye kozwa ye ememi ye po akende kopema. Bana wana bazalaki soutenu vraiment na papa leki na bango. Parce qu'il a l'autre. C'est son grand frère qui a fait que Yazala Lolenga Zaleki na position Zaleliwana. Mais Kokufa ndekone ya mobali ya kufi, kolo biloko, kolo matériel, kolo bozui, oya souffri pendant des années pour nous bien wana.
ndenge akei atikeli ba fille na ye po aboti 4 filles oyo aye po anyokola sikoyo bana na ye bandeko tokabula likambo oyo biso na bino kombo na fuma tozobenga yango mingi mingi héritage. Donc soki mutu akufi donc na sima na ye etikalaka déluge na kati ya bana mine wana papa leki na bango air de son vivant de son grand frère azali ko ciblé déjà moko donc moko wana azali lokola deuxième na famille na bano batikali mine wana. Quand je dis que azali ko ciblé donc azali ko calculer que un jour si son frère n'est pas là akokoma makangu mobali boyfriend ya mwana ya grand frère na ye parce que ye papa leki aboti te bango na mwasi na ye bavandi na mokili zunguluke balingi kobota te alors ye azwa déjà cible na ye asa cible fi wana po soki oyo un jour aza te ye akokoma mobali na ye. Bandeko bobenda bakiti pembeni pe bofungola matoi na mosika na pesi mbote na Yves Mupompa ye asepeli kotia ye mbwanya mayele na kati ya Ediba TV. Bandeko na ngai pasi na motema papa oleki après liwa ya grand frère na ye aye na ndako bana akosi bango bopesa ngai mikanda nyonso ya mapango oyo papa na bino atiki bopesa ngai mikanda nyonso ya mituka oyo papa na bino atiki mpona gérer yango avec beaucoup d'attention parce que bino bozali basi par preuve que l'un na bino soki azwi molongani ou bien azwi mobali akoki kobanda kotriche mpe koyiba kokosa bino mpona koderobe bino babien na bino bango bamoni kaka ke papa leki bazwi basede pouvoir tout na un escroc un aventurier bandeko papa edi biloko aboye epesaka ye pasi mwana mwasi aza kobenga nga na telefone bandeko wana baza kolela nalobi te nakokabula likambo oyo nga moko te naya kokabula ngo na bino précisement na Jino Media oyo media eyebi malamu tokabula na ye po te bino bato bokolanda lisolo oyo bopesa nga baréponse na bacommentaire mpe na balak na bino ekosala ke bazwi responsabilité nyonso bapesi na papa leki bapesi ye babuku ya mapango bapesi ye biloko nyonso oyo asengaki bandeko botala na nsima bana baye komona déluge ekomi meme mpo basenga mbongo ya meya oyo bazali kozwa soki mituka esali transport na vie na biso ya Kisasa boyebi so boza na baketch boza na mwa ba 207 na bino wana bamarke bamituka na biso na Kisasa. Donc vous allez vous faire nourrir boko vivre boko zala kimia boko futa bakelasi mais bana moyen lisusu bafuta babiloko wana ezali te bandeko na ngai botala niveau ya souffrance de laisser les 4 filles tala déjà na 4 filles wana oya suka ya bango azaki na 21 ans do ya kulutu ayi na 30 ans do basi minene oyo bakoki pe kozoma bala de son vivant ya papa na bango mais papa leki aye ko dérober bango bandeko balandi naza sur tomela mwa mai muke tozwa spot publicitaire oyo ebongo tozonga na boyanoli ya bosilisi lisolo na biso bandeko balandi tozongi na kati ya plateau na biso po tokontinue lisolo na biso oyo tolobi ke mituna eza ya biso biyano na bino na bacommentaire allez-y bokomante boloba po te tokoka kopesa bana oyo solution mokila lelo leta akoma mingi côté ya corruption oyo moto aza na mwa bozwi akokende ko corrompre po bana wana peut-être ba perdre alors na nzela ya Ediba TV ezali poisa
pote moya ko corrompre ezate papa dit akopanza papa dit akoloba vérité nde ko sala ke biloko nyonso bima na poisa to bandi monde poisa na minute oyo bandeko tala epai ke tata oyo azwaki biloko ya bana abandi nanu ko dérober bango alingi nanu deuxième na bango oyo ya siblaka akomisiye mwasi na ye me na ndaku azali na mama ya bana oyo ye na ye bavandi bane na bane bazobota te après liwa ya tata na bango toza na se ya mabele aza na se ya mabele dans 3-4 mois passé apesi mwana ya grand frère na ye zemi mokumba grossesse ndeko landa ngai tala motema mabe soki yo ozalaka papa leki longola makanisi un jour soki kulutu na yo aza na bozwi azwi ke yo kozwa yango non ezalaka te boni yo kende kozwa na makanisi wana alors eri ye aye kozwa mokumba apesi mwana oyo ya mwasi mwana ya mwasi azwi akorompre ye na buku moko ya lopango alobi yo bandeko no bakoyeba te oyo ezali buku ya lopango na remettre yo soki lelo yo ozwi ndenge kobota boye bokende kofanda na mwana wana kuna yo moto okolanda ngai omesana kokanisa biloko ya bandeko na yo ube ya baboti na yo so bobotamaki 20 ke kozala ya yo tika bizaleli oyo kende koluka ndenge Charlie Soweto atikaki Kisasa aye koluka na etonga ya Afrique du Sud kende koluka ndenge papa Edidi ba oza komona nga liboso na olelo ndenge na yaki na Afrique du Sud koluka bandeko pourquoi vous êtes méchants yango na lobaka na bino ke na kati Diba TV toza pona kolendisa koédifier soki mateya mosusu ozoki pa pasteur na yo te awa okozwa yango poisa ndeko na ngai pasi mwana oyo ya mwasi akumbaki mokumba bakosi ye na buku moko ya lopango misatu oyo batikali bazomona susu karote bakomi komona kaka vert alors tozwa spot publicitaire oyo bongo toleka kibinda bongo to continuer ngai na bino nayokumisa nzambe ya Pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na Pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokumisa nzambe na ozana aza malamu mais okumisa nzambe ya ozana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ozana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yaone okumisa nzambe ozana bandeko balandi nde nalobaka na bino toujours toyaka awa mpona kolendisa biso kolendisa yo kolendisa nga koedifie yo mpe koedifie nga bana misato batikali baza komona couleur bakokomprendre te bakoyeba te ezali nini mwana na bango ya mwasi ya suka nde kolanda place oyo tokomi ezali trop même grave très grave abelaka te aye kozwa maladi abandi kobela pe ya moke te oyo ka bamaladi mosusu eyaka toyebi te ewuti wapi ezali ya nzambe to ezali ya bato ya mokili comme support na bango asi akendaki alors bana batikali kaka poisa qu'est-ce qui s'est passé la cadette à l'âge de 21 ans akoyi sérieusement maladi ya mokete maladi oyo ezosenga mpata oyo ekosenga mosolo oyo ekosenga ke mpata mbongo
Ah, mokili mabe, les gens n'aiment pas les gens. Alors moi na wana za na besoin ya traitement lisungi ya kitoko, mais papa leki na bango za na nyonso oyo papa ya bana wana atikaki. Bakomi kolanda eke notre sœur souffre. Ça fait déjà 2 semaines yango za na l'hôpital. Ba facture eza ko bakisama. Biloko eza ko bakisama ndenge nyonso, mais muta ko sunga azalité. Yondo zali dernier rempart na biso. Yondo oki kopesa biso mwa eloko po tomema na l'hôpital mwana sala nini azwa traitement. Muto akendaki na message ezali grande sœur aînée. S'il vous plaît, toza na motema oyo te yo muto kolanda ngai. Je m'excuse. Yo muto kolanda ngai. Toza na motema oyo te, fongola motema. Tika motema mabe. Pona nini papa oyo aktikaki bana na bomengo yo ko rashango et puis rashango bani ko koma égoïste. Tu veux tout que ça la yo, mais tu n'as pas fait des enfants au monde. Donc au beau tité. Moi na oyo ya 21 ans ba docteur balobi soki tolali buto lelo nzambe kaka. Nzambe oyo aza kotala Ediba TV. Nzambe oyo aza ko bomba Ediba TV. Nzambe oyo alobi ke Ediba TV ayena mupepa sika. Nzambe oyo alobi Ediba TV akokende toujours liboso. Yango nzambe wana nda yebisi ba minganga wana. Bango bavandi bazongi basali réunion batumi satu. Oyo wana basi bapesa mokumba bandeko bayibi aza na mokumba mais ya nani? Point d'interrogation. Ndenge ngana tout na kati ya point d'interrogation. Alors, et ko sala ke comme bango bazalaki déjà 3 ou on a déjà corrompu, bah c'est décidé ba ke nous comme on a papa leki. Trop c'est trop. Arriva chez papa leki a ebisi bango na la meilleur. Mais yo kulutu tikala bango mibale bakende na kotika la koluka solution na yo. Autolobi que le malheur je ne viens jamais seul. Donc kotika la kulutu ya moi ça tikala ki le ne na bango ya 30 ans. O ya za leader ya kobenganga. O ya za leader alobi que papa edi bimisa likambo na poisa. Toza bana komina ngalema, ezali kamezo sala na komina ngalema. Donc sango yebani bandeko papa leki atikali na kulutu moi si ayebisi pona kozwa solution ya maladie ya petite sœur nabino et ça simple facture wana je vais payer basengi combien auto kwei na opération mangamunyo so ba découvrir maladie ni na kati et senga biso $1,500 ngai na kopesa mbongo wana. Mais les seules conditions ezali ka moko yona ngai to bimalokola mwasi na mobile okozwa suite nyonso favorable. Ndeko mwasi alobi papa ayoki oyo makambo minganga balobaki soki tolekisi journal lelo lobi ekomi makambo ya Yesu. Alors asili mayele ye pe azangaki bwanya azangaki mayele on apesaka na bango chaque fois on alobaka na bino ke lobi soki omoni likambo ekwei benga basali ya nzambe baali o bakotia oyo loboko Pasteur Lukoki na France, Papa Moïse Makoma, prophète na Londres, bakotia yo loboko na kati ya bana ozana. Pona nini okokende toujours na makanisi ya ba de Robert, ya ba miyibi, batu mabe, ba bomi, ba diabulu, ba satana, ndenga na lobaka bango parce que batu wana ba ya pona ko boma vie na biso na eto salaka ba inconscient. Bandeko bolanda esika oyo malamu tozwa sport oyo bongo to silisa lisolo oyo tina suka nazwaki bapele lobi makasi papa edi oko silisa balisi toilette oko suka kana nzela ngana ebisi bango ndenge zali koyela ndenge ba suite nango pe tokozela mais oyo batindaki na suite nyonso tina soka toleka na sport publicitaire oyo bongo tosilisa tosapula toloba nyonso po te yonangai tozwa lobiko.
c'est un locataire ici la race sera Koufi. Parce que imaginez que vous avez un locataire au Koufi, valez-le. Mame, BRDC Construction. On sambi na nyongo. Batongi pe na nyongo. Na espace à 3 mois kaka. Et mati. Bandeko balandi tozongi na kati ya plateau na biso boko pesa ngai mwa minute moke. Tozongi mwa spot, tozongi bapel toujours ndenge tomesana kozwa ba spot et bapel oyaka na banzela ya singa bo excuse nga monoko ebeti mwa lipaku. Tozala ndeko na biso moko Mike le grand européen ye andimaki kotia maboko na ye na nzela ya Ediba TV et Mata na ba matériel mususu za kozanga comme ba caméra ba micro tozala ngovuma eza insuffisant mususu tozali ko futela pe ko louer pona ko sala musala oyo e ko édifier yo na ngai Mike Molongo na kati ya ville ya Mons ye alobi akotika la simate topesi mbote côté azali toye kopesa mbote na ndeko na biso ya mwasi oyo azali ba leader ba oyo bandimi Ediba TV butu pe moi bako panza sango bako pesa ba like mama Kalota Kiboko na kati ya Kinshasa ndeko landa ngai na lisi toile oyo attentivement tosilisa yango papa leki a proposé grande sœur ya l'aîné mwana ya liboso ya grand frère na ye asi ya bebisi ya mibale apesi mokumba azolanda siko ya liboso mpona kopesa ye lisusu proposition oyo ye ayei kosenga masungi ya mbongo ya tata na bango mbongo oyo papa moboti no atikaki mbongo oyo papa moboti no atikaki po esungaka bino mais mutu musu akomi kopesela bino yango na condition. Vous vous rendez compte tokomi wapi toza kokende wapi alobi soko lingi $1,500 là nazo kopesa yango direct mais ngai na yo tosangana mwasi na mobali bandeko awa toyaka ko édifier bato tozali ba minganga spirituel tokoloba oyo point na point pote elakisa yo nanga lobi ko ndenge ya kotambola bandeko mwana mwasi andimaki opération wana andimi azwa $1,500 wana pe asala mission papa leki alingaki yango na bilelo na okende bino tina suka azwi $1,500 kobima zobima makolo na ye na lupango ya papa leki oyo azwa po azwa bana na lupango baza kovana na tata na bango azwi apesi bango lupango mosusu oyo wana nde ekoma ya ye na mwasi na ye oyo tobengaka na lingala kisita amela milangi abotaka te ayaki ola sunga ta bana bakoma ya ye ye azwi apesi su mobali ne makanisi mabe mpona kodirobe toujours bandeko vous y rendez compte boyoka niveau oyo Ange Makaka mobali ya Christelle Makaka na kati ya Afrique du Sud boyoka likambo oyo Eric Senda mwana oyo akenda sango na miziki ya pop na kati ya Afrique du Sud boyoka niveau kobima bimi na lupangu wana po azwa mutuka koma na l'hôpital oboye bakute na munganga moko juste na sorti na ye aza kokota alobi na soko yambangu nakende na réception bandeko olobi na soko yambangu munganga simbi abi non reste calme tokota na bureau namona ndeko nanga abi tokota na bureau azwi mbongo mbango atia likolo ya mesa munganga ningisi moto abi ndeko na yo asili kotika biso pas même 2 heures du temps omoni ke soki ndeko ya mwasi asalaki lokola papa Edi Diba oyo nzambo asimbaka Ediba TV mwana Congo soki alandaki nzela wana ya komona bapaster oyo natangaka bakombo butu moi mbele mwana mwasi wana akufaki te koma tambulaki na ignorance toujours aisembolaki spiritualité na ye te
amatisaki mayele ya spiritualité na ete tala conséquence cause ya makambo oyo ye akutani nango. Bandeko, allez-y, commentez, écrivez-nous na ba commentaire, bosala biso ba remarque, bokomela biso pote toyeba nini tokoyanula na famille wana dans 2-3 jours pour na yebisaki bango na kobimisa ngo na poisa po yeba neza na commune ya Ngalema. Bandeko balandi oyo balandaka bemission na biso na bokebi pe o bazali babone na biso na kati ya Ediba TV toyei kopemela bino sango mosusu ya monene na mokolo ya lelo tosimba na loboko pote tosunga evre oyo ekende musika nakasir mokolo ya lelo tosuki wana tokutani lobi soki Yesu azongi te. Bye bye. Feel good.